Ya on habite au tikeli janvier na mabuko nzambe. Maman Arlette matoka bibo tikela biso bato to sambela nzambe. Maman nanga mianyo tabi biso bato sambela nzambe. Maloba o janvier zoloba na Karine ezalaka bongo soki eza bongo te. Janvier talaka ba maman mikolo ba ofandela yo. Balobi ke loba na yo na Karine ba makila banani ozo loba. Mais soki nzambe o ya likolo babi tout se paye ici ba. Mais bateau bazo yambako na ba site au finga ka maman Karine ba paye bango pe aux jours ba yo ka pe monter ma passe. Qu'est-ce qui se passe entre Pamela Chekula na Karine Mokonzi na Yvette Kalombo? Tous on a besoin que Jaël soit reconnaître que Karine Mokonzi na mabe na oh yé pas na mabe. Mais mabe à Karine to lo belango na caméra parce que Karine Mokonzi a été notre référence au tozala na ye. Nga le na ye pour na course la réconciliation entre Karine et Jaël Show. Le Karine Mokonzi a fait sa relation. Karine Mokonzi m'a donné l'opportunité de gens me suivent. Parce que Karine Mokonzi a parlé que les journalistes intelligents. C'est comme Jaël quand il m'a appelé aussi. Intelligent. Combat les défenseurs. Boye Bayango. Mon tapé sanga lelo c'est Jaël Show. Maréchal. Nga na kolobasu na janvier. Na koganga tie. Na koloba tie. Mais pour moi aujourd'hui. Et ça l'ingé bien parce que Karine Mokonzi a retrouvé sourire naïe. J'en veux battre bazo tinda ya tanga ba combo ya batu. Et bon ce lelo bat ba fani si Karine a problème. Karine azo fana batu pona on l'accepte bino ke bino bat bozo boya Karine mais batu bazo lingaye. Bino batu wana mike batu lokwa ba Pamela Chekula bozo ya ozara na kata Kinshasa. Karine kutu approcher auto to approcher Karine. Na côté Yvette Kalombo nanko oza fi moko boye oza na basuki moko boye. Est-ce que le lieu qui n'a pas tout bougé? Pourquoi bino monter à ma bé biso makamou lelo vérité des urnes. Yango na bato nyonso basali Karine Mokonzi campagne. Est-ce que moni Karine nga quoi? Boko finga boko loba. Lelo quand je suis venu ici, c'est parce que je vis que non. Bozalaki na ba irresponsabilité. Irresponsabilité, pourquoi je parle ça? Parce que Bokoka ko créé te binonde boza ba semer de troubles. O alobaki affaire songi. Tango bat bazo reconnaître pour les bolinga bat ba reconnaître te. Na la ninde konanga Jaël. Jaël soit la pe kozana problème na Karine Mokonzi te. Bino ba dongolo misu. Bino ka bato bozaka tout autour bolinga boyaki na idéologie divisée pour mieux régner. Ndenge na lobi yango ndenge na salaki makambo na prêter parce que makambo e banaki non Jaël na Karine te banaki Marie Bongola ne peki tinaki ko cha main forte na ye. Ezabelo soki lelo Jaël Show azana problème na mutonga na yebite na koya koloba. C'est mes soeurs, c'est mes frères. J'avais le problème avec les Ketchou. Aujourd'hui, avec les Ketchou, je vais essayer de limiter pour ça de la gloire, leur guerre, pour ça de la shit. Moi, je reconnais que Karine Mokonzi a été notre référence, notre baoba. Oh, Azalaki na batu na pas ça qui confiance, ma ne connaît, bah privé parce que Karine Mokonzi avait ses privés. Oh, on a yebaki quand j'étais venu à l'équipe nationale, c'était Jaël Show. Oh, yemoro Jaël Show na lo bakari na za privé nanga. Les Ketchou papa malongi bon séjour na Ngwanzu na pesi bon séjour. Bato nyonso bazolo ba vérité à makambo ya Karine bato ba kopambwa. Mais lelo envoûtement en janvier. Oh bino bato lelo ba otinela ke ba mbongo pona déshabiller so ko finga Karine. Po biso na internet za bato ba finga ka biso ngakutu na lobanga si na sambwa. Finga na ongai tant bomoni Armand Mokonzi alekani. Ça veut dire que ça là est pas si. Pour nani makambo na biso ba internet to kotsa ba famille na biso. J'avais aussi ko lobelo ko moko boye Karine envoutaka ba fan na e. Oh Karine ko longwa na eloko awa kubana poto 8000 km. Qui sini na 400 océan. C'est que Karine na ba talisman. Vino moko janvier zaki ya kobeba parce que au banda mama yo moningo zano tangate. Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo température TV.
Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, Émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina e Congo Température eye na mopepe asika. Bienvenue, chers internautes. Il y a Congo Température, émission Nabino, analyse sur le net, le lac à Congo. Un grand merci à Joe Lili Atala en charré à nos na Musuni Pena Mokua, Yazara na Londres. Un grand merci à Igor Mitu Motema Denis Fabiano. Un grand merci Yeba Benga Kaye, Jira Sangoyi depuis la Bélarissie. Un grand merci à Yeba Benga Rishi Kapinda R9. Un grand merci à Couple Idéal. Couple OESOP, ça bat vraiment plaisir. Ya Batouba Lingana Kota na Mabala. Oh bah ça a vraiment plus de 20 ans. Place moko maman nabiso Katia Lelo na papa Jimmy Placide papa moro ya Bogart tonton moro ya bien yadara papa moro boa lubarate quand on dit Peggy Titon je veux le faire et je le fais. Un grand merci à Mimi Menga depuis la Finlande. Un grand merci à Aline Baston na viena ngai yeba benga ngai Baston Blaise Baston Motemaya Virginie Baston. Un grand merci à Claire Boboula, les mignons garçons de Paris, le Babyface et le Ngabana Mickey depuis Paris. Un grand merci. Nabato Toubalinganga, Ami Gongo Momo Konzavansi Komi, un grand merci. Un grand merci. Navienangai Fabien Dobilto. Mojalici, un grand merci. Nabato Toubalingarangai, Emani Kialanda na Londres, mon vieux Emani Kialanda. Depuis Londres, Banapoto Bana le monde entier. Aujourd'hui, analyse sur le net. Coupé Sabino, vraiment plaisir. Ote Kolobela Ming Ming. Affaire, qu'est-ce qui se passe entre Pamela Chekula, na Karine Mokonzi, na Yvette Kalombo. Te Kolobela Pele l'autre Solana Bino par rapport à réconciliation. Au Peggy Titan étant que Boloba, que Peggy Titan, Azana politique est divisé pour mieux régner. Pour mieux régner, ne Baloba, divisé pour régner. Baloba, bon, divisé pour mieux régner. Donc, biso dans la politique, étant que les autres hommes ont janvier, bazo finga, si les autres hommes ont résultat, moroté. Donc, Azol n'a qu'à déstabiliser Karine par rapport à Bambon. Mais biso tellement tous aïgina et l'euro monte, aïgina et l'euro moins moutuya, sans corruption, batba encore pour un pour qu'il n'est titan loba boy. Il y a un école lobaga na bachar internet tout. Karine Mokondi m'a jamais dit Peggy titan qu'il ne finga Jaël. Par rapport à l'analyse, par rapport à Binoba fan, neto bané komona, il fallait Jaël chaud. Azala parmi bateau bazo prêter main forte le quoi ba Yvette Kalombo ne bazo prêter main forte na bana Karine Mokondi. Par rapport Jaël Alobaka après ça ba témoignage, après ça ba témoignage belé, makambo belé bané kolekana. Lelo makambo et seulement internet et choka binotier. Kaka lelo makambo Karine ne choqué bat. Donc Karine Mokondi, elle est notre sœur, Jaël chaud aussi c'est notre sœur. Tous en a besoin de diviser bangoté. Tous en a besoin ba kabwanate. Tous en a besoin que Jaël chaud à reconnaître que Karine Mokondi dans ma bé na oh yé pas dans ma bé. Mais ma bé à Karine to le belango na caméra parce que Karine Mokondi a été notre référence au Tozala naé. Jaël chaud oyo tosa na Karine oyo tosa na Jaël ezate que notre divisé dans un mouton mon père intérêt parce que na mambo Karine Mokondi c'est toujours c'est la bénédiction de Dieu. O nzamba ndoli nga makambo comme en temps oyo Peggy Titan et comme en temps oyo na mambo Karine Mokondi. J'ai suivi beaucoup de gens qui ont dit balobi marambo belé ngata Karine apesa mbongo te mais lelo Karine Mokonzi apesa nga relation. Karine Mokonzi m'a donné l'opportunité de gens me suivent parce que Karine Mokonzi a parlé que journaliste intelligent batumsu o lelo ba benganga. C'est comme Jaël quand il m'a appelé aussi intelligent combat le défenseur boye bayango muta apesa nga lelo c'est Jaël Chaud maréchal. Mais bino batu wana mike batu lokwa ba Pamela Chekula bozoya ozara na kata Kishasa Karine kutu approcher otem to approcher Karine na côté Yvette Kalombo na nko oza fi moko boye oza na basuki moko boye. Est-ce que le lieu qui n'a pas tout bougé? Pourquoi bino muté à mabe biso makambo lelo vérité des urnes yango na bato nyonso basali Karine Mokonzi campagne. Est-ce que vous Karine anga quoi? Boko finga boko loba. Lelo quand je suis venu ici, c'est parce que je vis que non. Bozala ki na ba irresponsabilité. Irresponsabilité, pourquoi je parle ça? Parce que boko kako créé te.
bino nde boza ba semer de trouble o alobaki affaire songi tango bato bazo reconnaître pour nani bolinga bato ba reconnaître te na la ninde konanga Jaël so atrala pe kozala na problème na Karine Mokonzi te bino ba dongolo misu bino ka bato bozaka tout autour bolinga boyaki na idéologie divisée pour mieux régner ndenge na lobi yango ndenge na salaki makambo na prêter parce que makambo e bandaki non Jaël na Karine te bandaki Marie Bongola ne peki tinaki ko cha main forte na ye ezabe lo soki le lo Jaël so azana problème na mutonga na yebite na koya koloba. C'est mes soeurs, c'est mes frères. J'avais le problème avec les Ketchou. Aujourd'hui, avec les Ketchou, je vais essayer de limiter pour ça de la gloire, leur guerre, pour ça de la shit. Naza ko regretter. Bande konanga ya film na film salinga pasi. Malgré tout ça la makamususu, mais janvier azole kana na chaîne na bino. O azo finga maman Karine. Ce Dieu là est juste. Ce Dieu là est juste. Nga jamais mutakoleka na plateau na nga soka akoloba mabe na mambo etali guerre na biso na internet mais afinga jamais maman muninga na kolinga jamais mutaleka na plateau na nga finga maman et Ken Piana je le ferai pas bandeko ndeko na nga lora chose ape moi na moi si okozala maman un jour biso toyebi valeur à ba maman na ko finga maman muninga te mais lelo envoûtement en janvier o bino batu lelo bo tindela ke ba mbongo pona desabije so ko finga Karine pa biso na internet ça ba finga ka biso ngaku na lobanga sina sambwa finga na ongai tango moni Armand Mokonzi alekani ça veut dire que ça là pas si pona nini makam na biso ba internet to kotsa ba famille na biso na utaki ko tala une fille o lelo salanga passe zo finga mutu na internet adokota na famille na ye maman na bino kutu lelo koma ma comparaison ba maman tanto yaka ba parents na biso ba fana na ndako menzambe o dozakali o totsambela ka likolo o ba maman nga ba maman Alex Matoko balobi ba maman Bea ba maman Katia ba bi janvier ba ko cheleka mabolo ngone na se o ne sazolo ba lelo na Karine ezala ka vrai ezala juste na miso nzambe mais soki maloba oya zolo bakasa la campagne de déstabilisation toza na internet maloba na biso tolobaka yango mutu un jour ko kotsa biso na prison ya ba vie na biso yango zo mona mutu muso zo mona vie no zo avancer te parce que zo lobela batu ba maloba mususu zo lobela batu ba mensonge ozo nuire ba vie ya batu na maloba na yo mais balobi que tout se paye ici bas nyoso to sala ka awa efuta maka awa ngabe pekiti ta ba mabe musu na sala na subir yango na mona yango pe mais lelo ba cher internet bande ko na ngai batu loko ba pamela chekula mukolo affaire kuta fandi na eniel lelo azolo batie pourquoi tozo linga vraiment internet yango ko zala ka boy ngana ebisi bino bande ko na nga nazolo bayango je suis clair net. Karine Mokonzi m'a jamais dit quelque chose de venir parler à la télé. Parce que je vous ai même rappelé le nom combat défenseur. C'est que Jaël Chom tapé ça. Défenseur de l'équipe nationale. Le défenseur de l'équipe nationale. C'était Jaël. Quand je veux cette réconciliation, n'a pas besoin de pour diviser pour mieux régner. Non. Les lorsqu'on peut avoir un problème, Jaël chaud. Et au salé monter ma passe. Na rolingati na baby sana Jaël parce que pour na arranger na Karine. Non. Mais cette affaire, ils ont affaire ya Karine. Yango biso lelo, moi je reconnais que Karine Mokonzi a été notre référence, notre baoba. Oh azalaki na batu na pas pesa qui confiance bande connaît ba privé parce que Karine Mokonzi avait ses privés oh ngana yebaki quand j'étais venu à l'équipe nationale, c'était Jaël Chaud. Oh yemoko Jaël Chaud na lo ba Karine na privé nanga. Les Ketchou papa Malongi bon séjour na Ngwanzu na pesi bon séjour. Bato nyonso bazolo ba vérité ya makambo ya Karine bato ba kopambwa. Na bisi bino ba cher internet ba ndeko nanga mutu nyonso zaka na mabe. Kaka nzambo ne mutu ya likolo mutu aza juste. Biso nyonso ba humain ezala ba pasteur ba sumu kaka. Ezala mutu mususu
okomone boye liboso batu mazana eloko moko boye soko aseli yango koindispose yo bandeko na ngai na bamakambo oyo yango napesi exemple nga na koloba su na janvier na koganga tie na koloba tie mais pour moi aujourd'hui et ça linga bien parce que Karine Mokonzi a retrouvé sourire na ye janvier bat bazo tinda ya tanga ba kombo ya batu et bon ce lelo bat bafani si Karine eza problème Karine azo fana batu pona on l'accepte bino ke bino batu bozo boya Karine mais batu bazo linga ye point de bien ngo ke so mutazui délivrance a comme libre janvier na nyo sazo loba ki amona ke pa Karine nga ko ekoloba na nga nyo sa ko ekoloba na nga. Mais je suis aujourd'hui, j'ai compris, on répond les imbéciles par le silence. Ceux qui j'en veux la vérité, ils continuent à déstabiliser Karine Léonaye pour la réconciliation entre Karine et Jaël Chaud. Montrer cette différence. Et le Nginanga déjà, façon et janvier, ils ont reflété d'abord. Kibondoki alia katanga zara na mwa muki avant et pas Karine héberger azana na lien libota ya famille na âge na ye na kolobela o nga na moni o nga na pressentir Pamela Shekula kolanda sentiment te omoni babi étoile bakanga ngote moto balobela kaza moto bat balinga mingi. J'avais aussi que le vélo comme moi, Karine en voutaka, bafan nae. Oh, Karine a golongwa na eloko awa kubana poto 8000 km. Qui sini na 400 océan. C'est que Karine a ba talisman. Vina omoko janvier zaki ya kobeba parce que au banda mama yo moni ngozano tangate. Lelo ato sali ozo sala bozo mona ngote bolo ba mabe ya Karine mais bat ba continue ko lingaye Karine on sala ra makambat bazo plonger bat ba futa mina mbonga Karine et surtout ngai na pesi ba site belé ba salaire donc ba tout lelo so ba mika ke Peggy Titon qu'est-ce qu'il va parler mais naza suna batan au sala ba biloko a bongote. Merci beaucoup à Jordan Kambala qui était là mon frère. Merci beaucoup à Bijou Kambala. Bijou Kambala, na esaka ke na kanande onanga mo boet. Bijou Kambala diamant noir na Paris, na appel na onanga. Faut moi conversation pe bosola parce que boa bandoi. Un grand merci à mon vieux Trésor Poutou, Tour et Gaga. La victoire est certaine pour aujourd'hui. Un grand merci à Otto Zengamambu. Bato nous sommes somba ba monteur. Boara na Europe, boara na Irlande, boara na Suède, boara na Finlande. Ouarana Paris, ouarana Belgique, ouarana Royaume-Uni. Nous avons besoin de ça. Et à la monteur, il y a moto. Et à l'avion. Contactez Otto Zengamambu na Irlande. Patrick Abila pour ma gestionnement, administration. Na Finlande, ouana. Et na Irlande, Patrick Abila en Fouamba. Yara na Irlande. Sauf que qu'est-ce qu'on a côté ba Finlande, ne pas ba maman na vraiment place ba sali. Le fan club de Peggy Titon, restaurant et pas de tantine na biso, Mimi Menga, arana staff na mon a Finlande, on a Helsinki. Surtout beau sanité, ba araye mon côté na kata Finlande, azana Aline Baston, ma tantine chérie. Merci beaucoup na bande na Finlande. Na o nyonso bo sala bo soutenir moi na bino leki na bino. Na ba masa na tout bo na kata ba Finlande wana. Nagata Finlande wana famille Mbungu Nagata Finlande vous avez belé ba Richard Poiti na Finlande na pesi bino un grand merci na bato tout babi ke Peggy Titon cette fois-ci parce que boloba minga Peggy Titon ndenge nini ozolo ba tu étais fâché mais le tellement vérité de jour ne bimi na posé parce que na ka ko faire réfléchir bato musu marambo et les kanaki to moni bato baloba ki to abouture na rien. Galelo, pendant l'axabino, naza na politique à diviser pour mieux régner. Ya on habite au tikeli janvier na mabuko nzambe. Maman Arlette matoka bibo tikela biso ba to sambela nzambe. Maman na ngamia nyota biso ba to sambela nzambe. Maloba oh janvier zoloba na Karine, ezalaka bongo, soka za bongo te. Janvier talaka ba maman mikolo ba ofandela yo.
balobi ke loba na yo na Karine bamakila banani oyo loba mais soki nzambe oyo ya likolo babi tout se paye ici ba mais bato bazo yambako na ba site ofingaka mama Karine baye ba pe bango pe aux jours ba yoka pe motema pasi to loba no trop c'est trop te to yebi ke congolais azala ne bongo nyonso wana eza pona mbongo eza pona ozwa ba avantage soki yo balokaka yo zoka ba avantage to zaka na Karine eza faute na biso parce que ozaka mukala naza na temps ko lobelo mingi mais lelo loka to loba par rapport à la réconciliation à Jaël Chaud na Karine Mokonzi Peggy Titan a jamais divisé maloba misusu bimaka ndenge bafingaka ba fan par rapport à makambo banaka makambo héritier eza ba fan d'abord analyse sur le net pat ba monaka ba kanisa le c'est comme si Jaël Chaud a abandonné Karine Mokonzi tous à la claire maman Eugénie Kassa et maman non loba Peggy Titan cause à la contre GLT na cause à contre Jaël Chaud et le ko ça qui ka passi na marambo il fallait être ensemble pourquoi bino batu bonde ko loba lekechu mboye tant bono mona pena o mena page ya Karine so moni mutu to na page ya Karine c'est gaza positif mais tout le monde qui pendant beaucoup de temps pourquoi pas Jaël la bande ko zala inculquer na page ya Karine ce qui problème les ala ici donc ça veut dire c'est comme si et le mot ezala ki makamba basongi makambo e bimaka ebele mais bino bato bozaka na bo misala ki na Dieu à Jaël na Karine baza ba sœur ngana na temps kabula batute na lobi yango na misu na bino soki ngana za motema mabe naki kokota makambo ya Karine na profit boye bango un jour JP Kiama a salé kango analyse ezaki temps ya profiter ezaki temps ya relaxer batu l'amour du prochain envers ton ami ezaki temps même pas Jaël ya relaxer que Karine Mokonzi a été son privé trop tard pesati et tant que tozana ba esprit moko ya ba ima na laxika que je suis un intellectuel Karine Mokonzi restera toujours avec sa sœur par rapport le linge sale se lave en famille ngai mabe ya Karine Mokonzi na kolobela ye en privé na kopesa Karine conseil ndenge Karine na kopesa nga conseil et tant que na liana Karine na zala Karine na musala oyo batu baye baranga ite mais Karine Mokonzi na ba Jaël Chaud na bazwa courage ya on a bisibino lelo mtapesa nga combo ya défenseur c'est Jaël batu bokomi koloba Peggy Titan te na kokabola Jaël te na Karine mais makambo esalama ki bomona ki on a miso est-ce que bomona ki komba Yvette Kalombo et ça parfois le rumeur est vrai ba rumeur est bimaki Marie Bongola basali ba complot boyna boye mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça pour rappeler tout ça aujourd'hui toye que non Karine Mokonzi réconciliation avec Jaël Chaud c'est très important pour nabino ba char internet et pour nabiso bato toza awa otozo bunda otobi ke toza positif merci na bato nyonso bolandi biso partout dans le monde. Merci na bande konabiso ya likasi et 4 et espace 4 saisons et pas maman na biso mianyo tana veni maman mon numéro 30. Merci na bato nyonso Ephraim Atandele, merci na Emani Kialanda, Igo Ami Gongombo, hein, mokonza Vinci commune. Jolili Atal en chair et en os, Claire Boboula le mignon garçon de Paris Baby Fess et Longama Lamike. Junior Chamba papa na Just Nathan, Igor Ngoyi Aolanda biso, Igor Mintu, bato tout bolingaka biso, maman na biso tantine na biso Pauline Chako, maman Pauline Chako azolanda biso depuis quelque part na papa apesi mbote bisika za papa de Chris. Hein, papa de Chris na pesi mbote na Pauline Chako aolanda biso mbote na bato nyonso vraiment bolingaka Peggy Titan boza ebele bande kwa Irlande. Un grand merci au Tozenga Mambu, Finlande, Maman Mimimenga,
Donc bato tout bolinganga na bosanité le pasteur Kobange, apôtre Kobange, Nikens Kobange na Suède na pesi mbote bisika azali. JP Kiama na Autriche, boss ya Elenga Combat TV, JP Kiama le boss na pesi mbote na bato tout bozo soutenir ngai. Maman Eugénie Kasai na pesi mbote boza ebele bandeko tout même bandeko aux États-Unis na pesi bino merci mingi na bino. Tokutani mikolo zali koya toujours à la même chaîne Congo Température télévision, émission Nabino, Lolaka Congo analyse sur le net. Bye bye. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo Température eye na mopepe asika yaya tobina Congo Température eye na mopepe asika